mokili mobimba ezali kolanda yo na Europe na États-Unis pe awa na Kinshasa na Brazzaville soko ezali na moko okoki koloba na mokili mobimba na ba musicien na biso ya Congo na ba ndimi oyo basambelaka na ba oyo basambelaka te message asuka ni okoki koloba pa na yango message asuka ezali kaka ke mokili mobimba oyo bazokolanda ngai bayeba ke vérité ezali awa na kimbangwiste bayeba ngo ke vérité ezali awa na kimbangwiste donc oui na islam, na musulman, mais je reconnais que le prophète Simon Kimbangu a un grand prêtre pour makameze bela longoli so makambe belé o bayebite mais baya baroyeba. Voilà, merci vraiment grand-père to sepeli mingi ya solo nongo lobi ke makambo zalia wa vérité zalia ya solo to zali ko souligner grand-père azali musulman. Bozi azali musulman mais lelo andimi aya ko témoigner pour na papa Simon Kimbangu balandi émission na biso bao bazali bakimbangi c'est to mitungisa makate mutu nyonso tu oya ko ya pa na biso soki abengi papa Simon Kimbangu akumisie alobi azali prophète il faut to ndima to landa parce que nkolo Yesu pe babenga ki prophète nkolo Yesu pe babenga ki ba ebengele belé ba mususu babenga ki Eli mais biso problème na biso ezali batu ba reconnaître papa Simon Kimbangu ya ngwana monto zali ne sengo bataminene lokola babuji boziana oto yebiki bazali parmi baminoko ya mboka oyo so bazali ko témoigner pa na biso bakimbangi citoyen esengo tolingi bino mingi na yebite soki papa Mira akokoza na parole pa ko bakisa na makambo eleki awa tozali pe na révérend ayebite tozo pe pona message susu pona ba konzi mboka message pona ba konzi mboka vraiment ceux qui basangani ceux qui basangani basangani ransi récite kozala ransi pe kimia ekota na kati na biso et puis so balandi maloba papa Simon Kimbangu so balandi maloba papa Simon na kasi kimia pe ekota na tamboka na biso wana pena ezali penza réalité pe za vérité. Voilà, merci bayo bazali ko landa biso surtout bakonja mboka bolandi grand-père a souligné yango bozi na lobiete bakonja mboka soki tosanga soki bosangani bolandi papa Simon Kimbangu pe kokota na mboka na biso ngana sepeli na liloba wana ezali liloba moko clé na ndimité uti pa ya grand-père molimo ya nzambe mutetini ya loba ndengo wana émission na biso ezali émission bazoba batata na ba mama tozali na révérend filo tango so ko bakisa likamo moko poto succès émission na papa Mira azali awa révérend na yebite nengola ndi émission na biso liloba na ko loba kaka na ne grand-père auto loba na question totune ya Israël c'est vrai au moni ya batebeli ba komituna ba loba mais Israël ezala en Asie mais ni grand-père ko loba Israël ezalia Israël ezamboka lokwa bamboka nyonso ndenge RDC za ndenge la France za mais pourquoi Israël a eu le coup pour biso to ba ke biso to za Israël faut la misala nino eleka na cha Israël so le to zotanga Bible zo lobela histoire ya bana Israël parce que bato minene o basalaki o tatanza masalaki kati na bango bazaki na kati ya Israël ne toyebi ba Abraham ne toyebi ba Moïse ne toyebi tinkolo Yesu Kristo Jésus historique azana nationalité juif donc na kati ya Israël mais malobanini o Yesu o to benga Jésus fils de Dieu alobaki na bokeinae ayebisaki ba juif que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation alors lelo o tozomona Bible zo exception qui pe ko banana Jérusalem mais botela mayozo le kana Jérusalem ya kala oza na Asie alors c'est la raison pour laquelle spirituellement toujours bake Israël yango mboka oyo RDC so otali tangu nzamba zo promettre bana ya Israël bazaki na désert au promettre bango kana azolo bani na opesa bino un pays qui regorge le lait et le miel mais or en réalité les pays qui regorgent le lait et le miel c'est la RDC c'est le Congo surtout que na Israël bota la même difficulté ma bota mambo belé parce bota le oneza na bitumba mais bota la lelo richesse ezana kacha RDC bota la lelo RDC bota la mokilumane nezo bundela lelo RDC ne ba grande puissance etimis na RDC donc ça se voit clair que les pays qui regorgent le lait les miel c'est la RDC donc terre promise yango donc il vrai Israël yango donc eloko na ko commenter yango na kombo ya tata pe mwana pe molimo santo. Merci révérend ya solo to landi révérend toki kolanda pe papa Mira na yebite so kozana commentaire na lisolo oyo nga na sololi awa na grand-père boziana. Merci papa César na kombo ya tata mwana molimo santu na sepe mingi boye ya grand-père boziana awa na 4 centres d'accueil pour la contribution na ye
na makambo te ba congolaise boya vers biso totombola mboka oyo na simba toujours papa Simoki Mbangu tomona bisengo ya mboka oyo. Merci. Voilà, merci. Tu as commis presque na souka émission na biso. Bolandi intervention ya révérend Bolandi intervention ya papa Mira. Pe Bolandi masolo na biso na grand-père Bozi Boziana. Ya solo biso to pesi merci surtout na patience wa azali nango asili kozwa pona to sala émission oyo. Nde to kutani mbala sima to pesi bino mbote bo continuer toujours kolanda émission na biso bino bato bozali na Europe, bozali na Amérique, pe bozali na Kinshasa na Brazza, pe na bamboka nyonso tu. Ngai na lingaka bino mingi. Na yebi ke bino pe bolingaka ngai to silisi boye na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Bonjour maman Boni, santé bien. Ça je suis pas plus